Le quoi déjà bureau ya mabunde kwei. To ebisi doyen d'âge. Yali makambo molayi benda singama tembelete. Après 3 jours 4 jours déjà to le kanelo ko to bengi nini composition ya bureau ba candidature ya. Te Sénat na lobby no Sénat to kobeta tambwe mwamba. Mais Félix ali non na composition idée nini ali no. To tchena no bureau. Soki bureau e chami. Gouvernement bimi. Et puis to koya na tambwe mwamba. Loko général on azo senga ete bakanga ye. Général John Numbi. Kuna Kabila ali na ba seigneur de guerre loko ba Gédéon Kyungu. Ali na bato na ye wana belé obali na sima na ye. Bato bakoko kufa po na ye. Les loyaux, bato occupation ya Kabila libanda baboto li Kabila majorité. Donc cela signifie quoi? Ba loi we bandaki ko protéger Kabila. Kabila imoko komi déjà ko banga. Et puis yeba yango ke Seni ya Congo etikali libre. Prochain bureau ya Seni ya Congo etikali libre voie ya démocratie ne kosaima ya solo na nzela maponamo ekosama na 2023. Oyo déjà Félix Tshisekedi a komi na 89% na sondage amati. Mbote mbio bonso ba e bolandaka Vision Plus pambate Vision Plus ezali be chaîne moko oyo e yambela kabino bato ya solo mokola lelo na yambi bongo Serge Kindomba bino mo boyebi Serge Kindomba zali moko ba analyste politique ya République démocratique du Congo to un peu ko beta masolitali politique ya République démocratique du Congo pambate ezali ko yinda moko na moko jour na jour zo la moka actualité zo changer to ko banana ko sona o etali discours à chef de l'État oyo lelo boti mbuma makambo belé. Mbote na Serge. Mbote mama miza mbote na bakongomani nyonso bazwi libaku ya kolandanga na nzela mbelo opesi ngai na pesi bango mbote na longonia lelo po na besoin ya cause toko koloba ete Congo ekoti na nzela ya bonne voie o to bengi nzela ya changement o to lingaki teke individu moko boye ba député ko kanga bango en otage. Les loba député ba ali face ya conscience na bango donc esengo to ali na yango ya mingi ya koleka yango wana. Serge Kindomba chef de l'État a salaki discours dimanche 6 décembre na kata discours wana ya pesaki makambo belé kasi sima ya discours wana to moni mbuma nango e boti pambate bureau ya Janine Mabunda e uti kokoya e kwa kibongo mokolo ya lobby na élection esalemaki kasi ezalaki benda bika na paix du peuple nango koloba. Te avant na na lombango na lingi na s'incliner liboso ya mémoire ya Kongomani moko ya ki moko ya bato yo babande ko bunda na ngambo ya changement ba ki na palais du peuple pour na ko conscientiser ba député et de ça la choix ya malamu Kongomani wana utaki kotika biso il y a cela 2 jours moto abomi kombo na Emmanuel Ramazani Shadari yango moni mikolo ekoya to kotika plainte contre monsieur Shadari. Pona nini tolobi Shadari c'est lui le secrétaire permanent à PPRD tango babimisi misolo olie mabunda misolo wana a s'organiser à koluka soins de santé à assistant parlementaire et à la malonga mabunda boya ne makambo wana mbongo na ye a focaliser yango kokende kopesa ka bakulu na bilenge au PPRD a recruter ka sombeli bango na ba costume ba koti na kati ya sali pona kobeta ba député ya changement bibotu mabanga. Et ça qui est na moko ya bilenge aki wana azwake botu moko ali bende sike utake ebana kite lelo ndenge to ali koloba boatiki biso ali tsu na bomo ite et ali plainte biso to kotika contre Emmanuel Ramazani Shadari parce que c'est lui maintenant le patron ya PPRD aya se justifier bisa justice ya Congo na ba Kongomani mama tango to ali koloba Shadari motabomiye et ali fait que Shadari azali CG ya PPRD. Moto atinda ki ba militant moto mobiliser bato po ba soutenir. Moi so bakange na makambo akania ko esali ke bato ba retirer confiance kati na ye mabunda. Tango bilenge baye. Bango na nzela la police na ebite soko mona ki vidéo circulaki. Général Amouli aye pour protéger ba député à PPRD ba la kati ya sali ya liba ya changement ba la libanda ya sali yango mona ke saki et ça qui moi bras de fer entre Général Amouli ne bende buka ke bende Tshisekedi d'incarner Jean-Marc Kabund a telemeli pour na ko ebisa ete awe ali makambo ba député yo ko ekolakisa biso te ke yo ulingaka Kabila koleka Congo do ali ko bunde tumba o ali ba congolais
o balingi Congo nde basangani na vision ya makambo wana ndo moni elengi wana tiki biso do biso tozolo ba ali Shadrack po perdre ba ki mobiliser bino moko bomoni makambo esamaki na kati ya salle ya congrès bilenge a perdre ba se déguiser même à moniere po ba buka même cher o ya ba député misolo tozui ya mboka ya Congo pona koluka ko construire palais du peuple pona ko réflexionner ça luana ekutaka ba millions boni perdre na kati ya sali nete elengi omonaki azwaki cher wana abwaki yango elengi wana ali assistant parlementaire ya molongani ya Shaddai bango balobi soki mabunda ali te bakosa trouble so yebisanga ni bato alolenge wana bakosa mobulu bakosa ba menace ya kopanza kobuka biloko na kati ya palais du peuple et puis na kati ya désordre peuple da sali moko ya bilenge o akina ngambo ya changement atiki biso mama yo kolobake to chango na moto a Shaddai te to chango na moto a nani il faut ba discipliner ba militant na bango ba bisa bango ete ali etumba démocratie mabunda balongo lié pona makambo etali misolo mwasi akamoto ayibaka misolo te parce que yeba yango ete soki mboke ali kopela moto mibali ni amuni ya mwali ba ali koyokana te nani o amemaka kimia non te wana kuto ya kinabi Félix Tshisekedi c'est un démocrate ko kolandela ete ya démocratie ya ki libre pas importe quel réseau bango baboya ki koyela ya makambo etali bango mabunda balongo liepo na gestion akambi Assemblée nationale lokwa asaki o ba mama batambo akanango lokwa asaki na ye ba document ali nango na kati soka tali fond de terre ali na kati asaki atali mwa kalpen na ye alobi a ndenge ali kokamba Assemblée misolo Assemblée keser Assemblée mabunda botole signature mama yo ko kondime sika mwana mwasi ali lokwa sanini mabunda ba assistant parlementaire basanga prise médicale prise en charge ya kate entre temps mwasi moto ali kokamba Assemblée misolo nyonso ya Assemblée nationale mabunda pesa kamoto moko te justification yango ba député ba obite mabunda zo kamba ménage na yete mabunda zo kamba saki na yete ali ko kamba Assemblée nationale bato bali ba représentant ya peuple ndo moni ba eko kende na pétition contre bureau ya mabunda tango mabunda nga déjà na lobaki yango mokomsu na ebisaki bino histoire ya mabunda tobeta yango na le passé lelo mabunda komi na le passé Congo motosai nini e gagné mais biso pe toyebisi Félix Tshisekedi ete na kombo ya bundi ya changement bras de fer ya kutani na yango oui na union sacrée to ali d'accord maye bate na kati ya union sacrée biso tozobenga ngo ali pona besoin ya cause nde tosai nini tondimi bato mosusu mais sengeli ete na kati ya parlement moto ya bazali ko incarner vision ya Tshisekedi o ba kongomani nyonso bapesi maboko balobi ete candidat na biso na kati ya élection ya président ya bureau ya Assemblée nationale biso tomoni ete bacha ebende buka kebende mais c'est Jean-Marc Kabundu nde candidat président oyo biso to ali ko soutenir ye ya zonga lisusu ebiki ya zaka bongo deuxième ye baboya ka yo linga zonga lisusu balongola kaka na mention wana balongola ko be na bureau wana mama boni bonyo zo senga susu ye Kabundu zonga lisusu ya place na mama ani bakolinga ngo mention oyo lobi ekwesaka Kabundu yaka eloko moko yaka élaborer na moto Kabila uta ko benga na kuna na FCC oyebi ke Minaku Kabila benganie ali suna droit ko kende kinga kati te même lobi na kati asa Minaku amona na kite ye na Kabila oyebi eloko kamisinga babi Kabila ebisi Minaku abi yo batonyo so yo yela ngai ata moko ta travaka po na intérêt ou bien po na idéologie bato wana bayela ki mbongo lokwa ba moninga suna ali sous présidente bato nyonso tu baseni ni bakimi ba député yo Minaku nomisaka wa tango to banda kosa to kangaka Congo en otage kindomba zui Minaku abite yete akpe ya makale kale no melenga motobwe cha motobwe Kabila ebisi Minaku face à réalité bomoni bato wana nyonso ata moko te na listing ya bato yo nomisaka wa moko tatikali fidèle bango tu baseni ni ba changer na tangelanga moto yo yebi na lobi mama tangelanga bato yo yebi poste ya Minaku net liota yo yebi te ke liota votaki na ngambo ya changement tangelanga ni bato lo bienvenue liota sa katisaki kala soko yebi te mama
Colette Chomba katisite. Na yepe akatisaki kala kolanda biloko wana te ali lisukuna na kati ya na lobi balaki na kati ya palais du peuple wana ali po na kosepelisa Nemi mais Nemi akatisite mais Nemi ke ye moto ache Kabila nere mama na la kiso ere ga liboso Nemi yo moni wapi bati lukwebo na sima na ali na bato mais Nemi akokende ko cha songi pa ya Kabila lobi ote koko misabati lukwebo président sénateur tika niye Zwa Tambwe Mwamba o akakaka ye na champagne na fidélité na pas Kabila commissaire président Sénat mais bataki na bato na kala na sima na ye na bati na Tambwe Mwamba nanu aki na ba député be ba sénateur na sima Tambwe Mwamba il représente quoi nyonso wana linko yango moni conséquence ya makambo wana Kabila ebisi banemi alobi ke a partir lelo na sundoli makambo wana na maboko na bino bino moko bobunda o nga na luka ke ya kokomisa bino bozwi topie mboka na bino ensemble na protéger ba crime économique na bino mais lelo ekomi mwana bunda na ndenge na yo pona kozonga na likambo na yo biso tosali choix Jean-Marc Kabund pourquoi comme candidat président ya bureau ya assemblée nationale tomoni ete tumbo Félix Tshisekedi ali nango ya changement ndenga azobunda na sommet à l'état oui na kata union sacrée pona besoin ya cause to aller obligé à kosa nini ya kochamwa mai na biso na vino po bato mosu bazoya wana bali pe badongolo miso bato bapomoni mboko na Kabila bakulutu mosusu babisenga babiki ndomba toyebi etumba na yo ete yo lingaka Katumbi te po benga Katumbi c'est mafia comme Kabila mais soko ko kochamwa mai na vino po na besoin ya cause o to ali nango ya koluka changement lembisela bato wana na sali nini na chema ina vino tolobi te lokola cause ngo kombo nango ali Congo loko apeto ali na moto malamo Félix Tshisekedi moto ali président et tumbana ye ali le peuple d'abord mais oyo biso to sengi ye bato changement tolobi te okoko cha premier ministre ya malonga moto nyonso yo lingi cha commissaire premier ministre okoko cha ba vice premier ministre moto nyonso yo lingi mais o biso to sengi na ye tozoloba yango peuple congolais tolobi ete tomoni choix ya Kabund e ali malamu po azala te e ali choix na ngai moko te na lobi na yo bakongomani nyonso dans l'ensemble tcha micro balade bali kolongo bayango te Tshisekedi incarné kombo de Jean-Marc Kabund le seul moto atikali na ba valeur ya Tshisekedi atikali na ligne ya Tshisekedi ligne ya le peuple d'abord kombo de Jean-Marc Kabund soko tche Jean-Marc Kabund ete ba député à changement bo soutenir ye bo voter comme candidat président ya bureau ya assemblée ndenge lelo lisolo mabunda tokomi kobeta ngo na le passé et ko permettre que premier ministre sa mosala na ndenge ya malonga pona nini soko ali moto moyibi ye bete bakosa nini Kabunda kotika laisser aller te akoparene ba crime te ndenge mabunda ye na Pepe Ilunga bakotaki na complicité que non ata Pepe a détourné misolo ata misolo bimi moto akokwa ya kuna ali te mais ne bende buka ke bende Jean-Marc Kabund webi pourquoi ba kongomani babenga ke bende buka ke bende babi batali tango sadak bato bazobenga coup sur coup babi mais à chaque fois soki Kabunda telemi alobi ba sadak il faut babanga tango Kabunda telemi oui, à quoi eli mabunda tala bureau yango wana esa nini bazwi mabunda obelo kwa asili na moto alibandi balongo lie na pete lolendo nyonso abande ko sala biso esili au point que mabunda ke ko kosa gasaka accident ye ko tambaka na cortège lilo mais ndenge ni moto abongo ko sala accident et puis babi na boulevard Church nga mituna ka yango motuka mabunda jipo ya mataka et tout aki jipo musu ya cortège ou be jipo ya cortège ne moto tout jipo mabunda to yali motuka nini oti lelo batika ko lakisa biso te esika accident sama na motuka tout aye yango wana eloko biso tozoloba ligne ya Félix iyo ya union sacrée mais to sengi ete na union sacrée wana faut ba fondement de valeur réelle pour na minute ali que tout le monde a koti pour na besoin ya cause to sangani malgré que atako ba ventre bali o bazo boya yango bato bazo justifier misolo bali ya Kabila neti la muka na parti ya isidé ba Martin Fayulu balobi ke o nyonso eza bango mama yo yebite ke lisanga bonganga pour le moment soka ali na moto azo justifier mbongo Kabila mbongo ba ezaka ba méthode banemi ba kanango na ba minako bango bato ba memi Kabila na libulu mais bali ko continuer ko kende ko pesaka lisanga bonganga misolo po saka ba déclaration modèle wana na télévision tango bino bo ali koloba na biso bolobi ete non ngambo mosusu baboyi
Donc lelo yo Kabila bomi mboka oyo pendant 18 ans. Na nzela ya coup d'état tango Kabila bomi Musée Laurent Désiré Kabila ensemble na James Kabarebe. Na nzela ya coup d'état bango basaki ba imposer Joseph Kabila fandi wana comme président. Lelo yo koyebisa biso lobi o te. Ndenge ezali wana na makambo etali Congo bango baboyi balobi te Félix ali na nzela solo te mama biso tolobaki na Félix Tshisekedi mayo yo kosala soki ezali po na besoin ya cause yango kombo nango ba congolais cause nango yali mama ya Ndembi cause yango yali mama ya Ndunda cause yango yali ba kongomani o basake pa ba indien ba chinois ba libanais bango wana bato bali na besoin changement yali na banemi te changement ali na bato te bazwa tout autour na yo changement ali na nzela ya peuple oki yango te tango Félix Tshisekedi asali makambo ya sali lelo na sondage Félix Tshisekedi a commis en tête à 89% pour l'élection 2023 donc ba kongomani bango moko ba bité mingoko na biso 2023 to bombi yango pa moto to na moto mususu to ko pesa te po ba kongomani nyonso balingaki obeloko ya like libala ya Félix na Kabila esala nini ekabwana ata konga na ali contre ndenge nini Kabila voyage mokola lelo nga na lingaki Kabila bakanga ye avanda na Kinshasa Kabila koko bima libanda Kinshasa te pona nini Kabila na basource sûr ali kolela to alobi ete ye ndenge azali wana aza ko se senti ali na insécurité na kata Kinshasa yango moni akei na bato na kuna na nini na Kolwezi na Luala ba esiko ya ko fanda esika ba seigneur de guerre baka esiko ya ali na ba adepte na ba milice na ba o ba ko kufa pona ye na ki contre de marche wana to senga ki yango na président de la République pona ko ebise que Kabila ko bima libanda Kinshasa te il faut ko tika ye soko yebite déjà Olive Lembe na bana bakimi bali lisu na mboka te lokwa mwasi azoe Kabila okana katena mama sifa zwa go beba na zoe bakei na bango libanda Kinshasa image asuka o ezo circuler po bango baza bato lokuta bato montage balobi o kindo mazoba makambo mosusu Olive Lembe ali na kati ya mboko Kinshasa na senga ki na bango soko Olive Lembe ali na Kinshasa apparaître si ma discours à chef de l'État Olive Lembe alobaki message que FCC cash ba tika kobenda na bayokana te wane ali image asaki banda kala image Olive Lembe ya suka tango aki na Kinshasa yaki o abimaki na Kinkole tango asali yango le même jour na butu azwa pepo ye na bana basani ni bakei Kabila ebisaki alobi ke awa wa bozu bokonzo ya ngai ekomi efandi likolo atono essence bouclier na ngai yango na assemblée nationale ese nini ekwei donc à tout moment na kozala la merci ya justice yango nazobenga bakongomani nyonso oyo yebi ke Kabila aki na problème na yo oyo yebi ko kozala na plainte contre Kabila ezali chasse au crocodile te yali mboka bageraki mboka mama soko geraki mboka mabe yeba yango fo sala nini justice za mosala botika koyela biso makambo bozo ya wana bolingi bosa chasse au crocodile ya chasse au crocodile te mama biso na mboko to bénéficier te na bokonza Kabila yebisanga banemi Kabila sala ngai eloko ya mabe soki vi na ngai lelo ebonga te bezali pona Kabila yango eloko Kabila sala ngai makambo yango to te mais mama na lobi tango na baka Kabila makambo ya Kabila biso obetama pona makambo lelo attaque ba soi disant ba résistant ba bakana poto pour d'abord déjà ba résistant nyonso bakufa te ba résistant ba raté bakufa mais moto azokosa bato ye wana moto azali à la base na lobi na yo nazali na problème na ngwanda te oyebi bino le mal avec vous bolingi vérité te mama nazongiso moi historique ya moke soko ozwi mode opératoire ya honore ngwanda ozwi mode opératoire ya Kalev Mutombo ndenge Kalev abande kosa koboma bato kwa lever bato kokanga opposant c'est le même mode opératoire au honore ngwanda bande kosala à l'époque tango ngwanda o créé eloko babande kobenga ba ibu o basala massacre ya baso ya étudiants génocide esalema makila wana ali na maboko ngwanda bomisi bato wana marche ya ba catholique na nonande soki ta musubino bobosani histoire mais na ko rappeler histoire wana c'est toujours le même honoré ngwanda Félix Tshisekedi akena mikila poto asangisi ba kongomani nyonso alobi moto nyonso asaka na service ya renseignement na ndenga solo boya bozonga na kati ya mboka lokola ngwanda ye na Joseph Kabila bali na deal
ngwanda kokende koyebisa bango lobi bozonga na kati ya mboka te ngwanda aki na problème na Kabila aki na problème na Félix te lelo yo Félix Tshisekedi po na besoin ya cause na ba Jean-Pierre Bemba bandimi basangana na ye soko moni moto ali même koboya po na cause yango kombo nango Congo bango balika ko critiquer c'est que bali bato bazo justifier mbongo ya Kabila balingi ba mema Kabila na opposition et puis biso to kolinga te ke Kabila kende na opposition po biso to ngi bazambisa Kabila mbongo Kabila zo kasa ni nazongisa yango ok yango changement ya pouvoir tango bolobi ke ngwanda to ali na problème na ngwanda na bosani ko yebisa yo loko moko soko yebite sur honorer ngwanda oyebi pourquoi kima na mikili apota koma kofanda na Afrique ya ke lima mona na kate mota mona kaya lite ngwanda abota na mwana mwaso babenga okeke aka mwasi alibala baboti na ngwanda mwana ya mongolo mwana mwaso wana bota yango esali ke mwaso wana boma libala na akima ngwanda akima mikili apoto po mobali na bande kolukisa ye ngwanda moto abomisi dokolo ya papa po na makambo bank na ye soko yebi yango te ngwanda ali na se ya malédiction ya de bato bakufa non seulement Mobutu alakele mabe po na trahison oh ya saka na Mobutu mais dokolo alakele su ngwanda mabe po na makambo etali bank yango moni azo instrumentalisa ka mwa mike mwana ana azwaka mokanda babenga ke Dombo Petu wana mobali wana azwaka mokanda na 2013 na sima ya IDPS abwaka ngunda na ye wana na poto akana adresse te mosalo ya ye kokota ko be mabala soka yebi yo misa bwaka journaliste limbisanga ta musuba ndeko basi bakobeta libaku soka yebi ke mwasi moko ayebana ana mwa misolone abota na ebana alinga kesu makamba libala teke mobala konzaka ye wana komona Petu wana Dombo yo kokota libala na sima na France pa bomba ka siko bango wana nde ngwanda zo instrumentalisaka pona kokosaka bango ba résistant kate mama soki na poto to aka na ba combattant na poto na Kinshasa tango Félix Tshisekedi azui bokonzi biso bato tozongisa concert ya fali ba combattant to autorisaka fali beta concert na poto ndenge moto ngeto autoriser concert ya Kofi ya Wera ya Jibe ya bango nyonso pona kolakisa te résistant existaka te oya zo biso kazali résistant bali bato mabumu tuna ningwanda mokolo kokutana na mama misa loba na ye kwa ka fantôme yoka ye kwa ka fantôme mokolo kokutana na bato na loba na ye lelo yo Congo pona besoin ya cause to lela ke pays ya ki sous occupation lelo yo bato occupation ya Kabila libanda babotoli Kabila majorité donc cela signifie quoi ba loi bandaki ko protéger Kabila imoko komi déjà ko banga. Et puis, il y a que Seni à Congo est libre. Prochain bureau ya Seni à Congo est libre. Voyez la démocratie. Il y a solo dans la maponame en 2023. Oh, déjà Félix Tshisekedi a commis 89% na sondage à Mati. Ce que tout na ningwanda mama. Loba na ele loyo. Même benemi ya ye. Ya lobby pour na Congo ba lobby teto sangana biso nyonso. Poto sa ni to neutraliser Kabila. To affaibli Kabila bien. Sikoyo tuna ningwanda loba na ya obaka makambo pays ezali sous occupation. Proposition nini honorer ngwanda sala po na makambo etali occupation. Akana zéro proposition. Ye kona bato na ye Petu wana Dombo na tangelo bazali na zéro proposition o bakoye ko sala. Aux politiciens ya malonga te mama na lobby bango ba obi ke na lobby bato wana ba ali ko loba ba obi o kindomba moto ali ko tinda ye ebende buka ke bende Jean-Marc Kabunda si bato mususu bazotanga ngana ko kolanda ba mbiso mikie bandakala te moto moko bo ali no nzoto solo ye na etandoke net moko na moni azofinga ngana yebaka ye abanda ko memela journaliste moko mwasi sak aka lokwa petit bitinda na ye na boko tanga kombo na ye petit bitinda ya journaliste ya mwasi na fanda bomoko musu journaliste wana tinde kendo sombela ngana kindomba secret siko moto abongo na okake o soit disant comment résistant ngana ko répondre moto abongo na tikala na l'essentiel biso to ali ko bunda l'essentiel na biso ali nini mama lelo yo Félix azobunda pona cause moko kombo nango ali Congo donc mwanda ko kozwa bato anganité en otage batato ya banda kokosa depuis des années que pays ali sous occupation pays ali sous occupation lelo Félix Tshisekedi bango bande ko lobaka no Félix ko changer majorité na te po ça Kabila est-ce que ngwanda ko ta ba kongomani en face boy a ko loba nini lelo tanga zomona ke ba kongomani sur le plan interne loba na bango su bali ba résistance solo ba yawe tumbe ali awa ngwanda yawa na mboka Petu wana Dombo ayawa na kata mboka tota bango
baya babunde tumba donc toali na temps wana te akolanda bango et ali pirema distraction lelo yoloko tozo senga da Félix Tshisekedi ali 1 to sengi na ba député nyonso ya changement pour na biso tozo mona ete moto ko incarner ba valeur ya Tshisekedi comme na Jean-Marc Kabund olingaye te etumba na ye biso toyebi etumba na ye de le quoi déjà bureau ya mabunde kwei toyebisi doyen d'âge et ali makambo molai benda singama tembelete après 3 jours 4 jours déjà to le kanelo ko to bengi nini composition ya bureau ba candidature ya Kabunda Sani a gagné ba tchane informateur comme ça to kende na l'essentiel pour na peuple congolais ali na soif yeloko ba bengi changement. Premier ministre a démissionné. A démissionné ko banga te soki bureau déjà ba voter bureau ba kozwa motion de censure bango nyonso to na ba kokende ko banga te na makambo wana lokwa yezo te Sénat na lobi no Sénat to ko beta tambwe mwamba mais Félix ali non na composition idée nini ali no to tena no bureau soki bureau e chami gouvernement bimi et puis to ko na tambwe mwamba pona nini sur le plan eloko to bengi constitution jusque là tambwe mwamba zali do faire un président ezali déjà risque yango moni ngai na banda ekoloba ete Kabila ko bima libanda Kinshasa te po soki moto wana lobi omoni te atali partout ko kimela na Congo ali te akimeli kuna na Lualaba po ayebi ke kuna ali na ba seigneur de guerre loko a général on azo senga ete bakanga ye général John Numbi kuna Kabila ali na ba seigneur de guerre loko ba Gédéon Kyungu ali na bato na ye wana ebele obali na sima na ye bato bakoko kufa po na ye bato babomaka na ye ensemble Mzee Laurent Désiré Kabila bango wana bali kuna na lala besiko ya zone nga kimela yango moni biso tolobaki te na président Félix moto wana moni ya liboso tango na lobaka ke bakopesa Kabila autorisation te bato bachaka tembe baye bato na ye baye po baya ote bolanda kindomba te Kabila soki bachela ke crash soki bachela ke missile na avion na ye kana bi tokoboma Kabila po na intérêt nini po Congo gagner nini po Congo gagner il faut un jour Kabila basambisa ye ye no olive lembe faut basambisa bango po na paso basali biso ba kongomani mwasi na mobale donc yango wana siko kokende na ye mais yeba mikolo ko ya bokita bomata après sortie à gouvernement union sacrée guerre totikali nango kombo nango Alexis Tambwe Mwamba ezate ke kolongola bato FCC mama lilale bandaka kopola na motu soki moto ali makasi ta telemite nenge Félix Tshisekedi atelemi alobi bato baningi balatisanga be esengeli kosala nini kosala pona mboka bakongomani basala nini basala yali makambo FCC te yali makambo ya Congo yango Congo kosala nini ekolonga Alexis Tambwe Mwamba mikolo koya après sortie ya gouvernement nde to bandi siko makambo contre Tambwe Mwamba pona kende na bureau na yowana FCC bino boliko mona ngote mama toko pousser bango bazala libanda FCC balobi ba otinda pe candidat na bango mama ebongo ata batindi candidat président nde bakosani même makambo silikeli minaku yango wana bakosani yo yokite ba pesi ba député pa nemi $20,000 $10,000 basimbiso na maboko soko voter non ba pesi le reste bakoma kuna baseni ni babalukeli bango pa ba député balobi na mboka na $10,000 na $20,000 babimisi $6 millions batwana pona koluka ko corrompre 300 députés mais ta magamba sali mabunda kuna akati asali mais bango pe balanda ko wanga na balobi sur 279 députés wana ba député musu ba pesa bango mbongo po bandima kasi to surtout ki obel lobby na Assemblée nationale to moni ete ba voter bimika le même nombre oyo ya batu ba. Mais maman, na lobby, le peuple congolais a soif yeloko babengi changement. Peuple ali lisu na tante gafa na lobby que non Kabila kanganga en otage. Oki makambo na likolo bana. Détermination wana kombo nango ba kongomani batu baseni basali yango contre Kabila. Et puis akoluka ko renverser majorité. Lelo lokwa majorité Kabila kweye. To sali nini Congo moto gagner. Congo gagner pourquoi pas bo sepela ndenge Congo gagner. Donc yango na yebiso te mikolo koya. Oh, totikali nango etikali obe bureau définitif. Mapona miwana o nazobenga ba kongomani nyonso. Les jours-ci bo renouveler confiance. O boala ki nango na Etienne Tshisekedi wa Mulumba ekumbaki. Yango wana moto azo incarner ba valeur wana lelo ya Tshisekedi. Kombo na Jean-Marc Kabund. Mais Kindomba na kota lobo biso to ebaka na ide peste Kindomba. Na kota lobo biso to ebaka oza moko ya baila muka. La muki kato sutuki boyo komi na ngambo ya mama ngai na lobby yokana no ngai
nde etumba wana ozaki na ba Martin Fayulu bando nalobi Martin Ali katisi yopo komi bato katisi Martin Ali Kulutu na ngai soko zongi na ba archive ya Kindomba depuis 2013 ti lelo Kindomba n'a jamais été mutalamuka Kindomba était toujours moto tiba kongomani babenganga le Benjamin ya combat ya Tshisekedi. C'est que source d'inspiration nanga kombo nango ya ki Tshisekedi wa Mulumba Chene le docteur Martin Fayulu Ali Kulutu na ngai tango bakei na Genève basangani oyo komaki komi bakabwane nde salaki ete toyebaki ke balili sanga moko yali na bato mususu bakape ba descendre à Tshisekediste bango pe baka ba Tshisekediste mesdames soit ko postuler na compte ensemble mosusu akei na DO mosusu akei wapi mais tango na suke sali ke mapona mesalami na kati na biso mwana ya Sphinx asali ni na gagner maponami ndoko yebisa biso ke to pesa maboko te na biso bato babenga le Benjamin ya Tshisekedi ti lolo to ali na lignée ya komba na bavalero Tshisekedi wa Mulumba Chene a défenda o to ali komona yango na kati ya ebende buka kebende sa marque Kabundi Tshisekedi incarné oyo komo kumisa Kabundi boy Kindomba ba belese ombong kanyaka Kabundi mama mabe na bino yango bino bolingi to soutenir ba valeur te oyebike mama nalobi oyebike Kabila bebisi mboka oyo atozolobela muto ba valeur okomi kobanga pona ni bato bakoloba keno moto wana liese ombong siko do soki moto toloba lisu te biso totali ete moto akoki kosala contrepoids na kati ensemble oya koko zala na lisu likolo lisu pour exécution ya vision au Félix Tshisekedi ali nango po za les exécuter malamu na nzela ya premier ministre akobima na kati union sacrée et sengele te parlement wana président assemblée nationale za la moto solo moto azali na ba valeur Jean-Marc Kabundi pesaka lettre compétence babaka ki azali na makasité ya ko diriger na place o bachaka ye obelelo yo linga zonga lisu na place ko bachaka zaka deuxième président siko yo linga zonga susu président bango moko ba député wana balobaka ki azali compétent lisusu bazonga se poser musala ni ya ko sala bato balobaka makambo wana ezali badongolo miso ba ennemi ya Congo bato basaka montage wana esalamaka balamake na mabunda bato basaka yango bango mibale lelo lokwa bali te nga na yebiso ki Kabunda zo remplir ba nombre nyonso na ba faculté nyonso tout et puis ali na compétence ya kokamba ensemble wana malamu et puis Congo lelo kufi mama ali pona ba compétence obino bo ali kolobela si mabunda ye wana yaki wana ki président d'assemblée nationale compétence bonyo mabunda zangaki Nemi abomi mboka o na Kabila compétence ni nemi aki nango te mina kwaka président assemblée bosab moyiba misolo na biso Vital Kamerhe compétence ni no Kamerhe zangaki na loko koloba moyiba mosolo Kamerhe iba mosolo te parce que yo moko uta ko landa Kabuya le bec zaki complicité FCCND bataka mama ngana zolo ba makambo yo justice elobaki na biso oki yango nga nazoba makambo justice obaki na biso ete Vital Kamerhe ayibi mbongo yango ne nazolobela tango Vital ayibi mbongo na biso siaka président assemblée nationale asali nini o bino bokoyebisa biso ke baboyaki Kabundi mpo na compétence biso to bénéficier na compétence ya bato wana bayebisa biso ememeli Congo nini toali lelo na logique ba américain bakanango toali na besoin ya résultat toali na besoin ya solution na ba problème au Congo ali nango toali na besoin ya compétence wana te bokoye la biso parce que soko zui compétence kengo azali na CV mobimbe koko za lopango mobimba ube okoko zwa Kinshasa mobimba ba CV na ba brevet kengo azwa na vie mais mal chance na yango expérience ya kengo wana totikala jamais ko bénéficier na yango donc lelo yo tozo ndima Jean-Marc Kabundi et ali pona non seulement azali na compétence mais non seulement aussi c'est Tshisekedi incarné donc azali dans lignée oyo yekumbaki national Tshisekedi wa Mulumba pona sukisa na ko koloba na eloko moko na ki bato mosusu bato motema likundu bali kotambo na kombo ya deux personnes bakazonga zonga Félix Tshisekedi pona koluka ko diaboliser bango balobi ke before biselele c'est Rwandais lokuta balobi ke Nicolas Kazadi aka Burundi Museveni mutatinda ke pembe na Félix Tshisekedi ya makamba lokuta bolanda petwa na odombo te omoni conséquence à cause de gigolo kokotaka mabele soka tete na butu tango biso tozo réfléchir po na mboka ye soka si ça tete na butu po ebike yango ko permettre moi ça peut ça 100 €, moi ça sombele moi chi na sombele body ala tale akoya na etandoike po na kokosa makambo bio Félix Kagame chela kaye before biselele comme l'histoire Kagame
Museveni atindeli Nicolas Kazadi yo so yoka moto na komba Nicolas Kazadi akende kozala Ugandais poni boko kozana motema likundu boye bande kwana bali ba Kongomani Nicolas Kazadi ali kasayen soko yebi pete na koyebisa yo biselele before yeba kakasayen donc bato wana bazo ba biselele aka na RCD ya Rubewa nde bayaka mazali libre akosani ya ko changer o ezali makanisi na ye mo kindo bato komi na suka mo message mo mukusa ba imboka onyo so Kongomani nyoso basaki bonjour ya kolanda oh na koyebisa bango et puis ali message to memeli nde mokonza mboka ba Kongomani ba sepeli te ndenge nini Kabila bopesi autorisation à voyager kende na Katanga po na biso tolobaki ete Kabila komi na objectif moko akoluka kokima mboka oyo parce que ye moko Kabila ndenga azali wana azali conscient ayebi ka sali biso tellement mabe ya mingi yango akimisi mwasi na bana libanda mboka Zoé Kabila ndenge tozoloba boye bana na ye mama Sifa azwaki bango déjà bakimaki libanda mboka bali te donc bango ka bato batikali awa kotinda Kabila akende na Kolwezi e ali lokwa kokende kokutana na babandi généraux lokwa ba John Numbi kokutana na ba Gédéon Kyungu awa na Kinshasa nazobisa bino na basusi proche ya Joseph Kabila bayebisi biso te Kabila komi ko se sentir en insécurité awa na kati ya capitale yango esengaki akende kote oyo azali na ba fidèle kote oyo azali na ba adepte donc yango wana na koyebisa chef de l'État mais contentement na biso en tant que population et ali kaka nani apesi Kabila autorisation po biso to bande ko bunda po na ke Kabila zwaka autorisation te akobimaka libanda Kinshasa tozala na ye awa amona ndenge nino ko délivrer Congo o na kokoloba yango wana. Merci Nabilo bon sobozai qui branché na Kolanda Vision plus merci na Kwaku sobozai komona ba image kitoko bozo be moi mobalo ayeko la caméra na kombo a Kwaku merci na monteur merci na trésor merci na Bela Dinganga botika toujours ko branché na Vision plus ka sibino mo boyoki oyo kindo balobi to kolinga pe to ambata résistant ata papa Ngwanda to meka mpe ko betali solo ya bazala kate ba combattant tozongisa concert na poto soki ba résistant baka fallait alingaka beta Bercy te soki ba résistant ba alaki biso ba combattant net ndenge to ali boy yeba yango to kotinde héritier watana ba beta Zénith oki yango biso ba combattant ba tozongisi concert ya Weranso na ko beta na poto nazoloba yango awa soki ya solo ba combattant ba résistant simandako ba ali kuna na poto o bazo saka ngo na tolo ba mama ya batolo kwa petwa no dombo ba ya ba empêcher concert beta mateto tabango biso ba combattant ba toto kwese te concert à partir lelo na mikila poto esa nini ezongi lokwa kuna bali na covid kuna bali plus sévère par rapport ya awawa ndo moni ba concert zo beta mate même mikolo ko ya 2021 mobimba soki nzamba sungi biso ete to kufite to ali na bomoi po biso to ali ko sambela ndete Kabila kufa avant biso mais soki sali ke biso pe to ke ilzela avant ye yali nzela motonio so ali mama yo koloba keza to so ba so de la mutuli wate mais liwa nzela motonio so to bonga tana so de le Kabila ka kufa mabeza hapo ngape na kokufa ngape so ina kufi mabeza lite donc ndenge mo pe Kabila so ka kufi avant nga mabe alite to ebite soki kindo bazali kamuni na Kabila merci na bilo moso to tikala mayam